Bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com. Cleboa.com, c'est une obonga mingi, obonga yokaming ba news, obolandaka. Opesa bino vraiment ba news ya solo, hein? Et là vraiment quand vous monitez mais ko beta ma solo na vient jora to sola mingi. Mais avant de commencer, je vais dire un grand merci à celui qu'on appelle de la nation Tonton Banda, de la nation qui est mon boss, hein? Lui vraiment c'est mon papa, boss moi gentil, et à toute l'équipe de Cleboa, à toi Marcus et à Herman Emporio. Merci à toi Mike Lukamba, leader de l'air leader. Et à toi Aimez-moi Gélo, Babi, moi la Suisse, c'est solo. En tout cas, merci pour tes cadeaux, hein. Merci pour tes cadeaux. Aujourd'hui, on va aller parler avec celui qu'on appelle Kisinjora. Tobeta ma solo, non mon baby actualité désolé mais Tobeta ma solo album, na to moi kabisa album. Et te comprendre ta kumbelo na ndinga jazz. Pourquoi? Mais avant tout banda, tu peux s'imboter. Bonjour. Ouais, bonjour, Jorissia. Bonjour, Batutu, Obanga, Vienne, Jora. Moi, grippe, Bettinga, ma fièvre, ma casse, vraiment. La monnaie de talent, la caméra, zongo, ago. On a pensé que non, ils ont malaria. On a 2 jours vraiment, santé vraiment moi, mais ça va. D'accord, Tobeta non le solo et album, vient tu auras Tobeta non le solo album. Tomoni obeti, obimisi album obeti jazz. Pourquoi obeti jazz? Jazz? Ouais, ma béni. Pourquoi obeti? Parce que musique on des ala, mais yo kumbelo na ndé musus pourquoi? Et c'est un gars jazz fait quoi? Et c'est un gars bon. Parce que jazz musique on est ala qui toque ça non ma bête. Et c'est un gars bon, talaga ba fait ba papa so franco, papa du tumba. Ba bisa biso fo jazz za na musique makasi na ba pauvre papa na biso sim ni taboulay. Biso le toujours landaka ba papa. Parce que musique to ça laisser beta manon. Musique tout au sala biso nyonso ba wata ba fabrigas ba nani ba les bogar ba tout ba wera son biso tout au beta musique ba papa ba beta. Toi le moko to bon to bagisi na musique ba papa ba beta tout to yeka to changer ka ba kombo ka ya ba tukaka hein to changer ka ba wuli lukanga to changer ka ba soutien de Gaulle to changer ka ba Jacques Pagna to changer ka ba Rita Zango la japonaise quoi musique toute musique comme to beta lelo eza oka ba papa ba sala tout ba papa ba bongisa ba sala tout quoi et on a ça félicitations na ba papa na biso vraiment surtout moi quand tu tchikale le tumba mutamayele les cessements par le tumba to beta mikolo papa le tumba a fait nzamba umela papa le tumba bina moni nyonso na mokili na moni nyonso na mokili na moni mais na mona ka mo pépété quel beau. Après mon sako ya onga mutama sese nebsake aza mwana mosaka aza mwana donc papa le tumba fin quoi donc te papa umela tabanti ma papa sala papa comment papa le tumba benga poète poko ba nzembo na lingala akoma pe na français te na anglais te na portugais te akoma yango na lingala pour congola comprendre monde benga poète donc papa pe na umela nzama bakso mi kolebele mingi na ka njoto za na makasi elo kana lobaki na zula ngango na mona nyoso na mokile mais na mona ka mo pépété yeb sens que papa pe na aumela vraiment sérieux vraiment maintenant na pour ça to yo ka moi extrait nzembo parce que na moni ozana ba soda pembeni dona na pour ça passer la moi extrait ya jazz ouais nazana ba soda pembeni to sala eloko no betela tolo na nous alate na musique à Congo ngana kotisi yango générique bo beti 7 na suki na rumba ezalate et puis na rumba yango na suka to le lika vie beaucoup parce que on est ba idée na omoko ba idée la ngamo vraiment ya mutute ya mutute ya deblezote ya nanité ya muto l'été yanga imoko yanga moko vient jour na fandi karabenabi boro ba yembelinga o ba yebelinga na suko tout ça générique on to ko chango rumba yo kama mukyo kaka deblezo ba ko ngazlata Neymar numéro 10 c'est Périsal master langa junior mundele Chris Brown congolais malgré oyeki ni deblezo ba sepelate et to pas ba sepelate babi okosa bango
bamise babokosama bamise ingénieur bamise bana méchant nanga moko pe mungola suko nani ngozo avion to comprendre te mais on a mutu na biso ingénieur mundele on a mutu na biso mais to sepela te la vérité la langue bien il y a la gile mayindi le mannequin de Paris bana vient nga to mona na deuxième na 2013 na sepela de personnes ba kunga sepela ça en tout cas ils nous ont présenté ma condoléances oui bah tu comme un message moko na qui dit bah Diba Naki Diba copine nanga saka na Londres Anna Stella Fraser na boka répéto maman na Marcelo siko ba komelanga message sikoyo l'autre à mardi que Marcelo a couffé un beau gars, moi na sakoli. Ça n'a pas. D'accord, ben la pote va comprendre que non et ça y est ma bé. Ça m'a triste hein. Là, Fraser, personne n'a mon bébé moi Marcelo. Non. C'est un moment où tu es, c'est un moment où tu es trop. On est tous araboyés. Dit au côté même ba mina ba Facebook ba msu ba zo ba ventir quoi c'est nga passe là et ça nga bien te pardon donc comme toi la place si aza mwana mamona ke na Facebook ba maneto za da ba mito sola très bien ko perdre grand garçon moi la sakoli déjà et bara mokili Marcelo perd son âme. Anna Stella Fraser, courage ma copine. Courage. Anna, courage. Ma chérie à moi, courage. Moi le soka ya mobali wana tozara naye. Maman nanga za ko sanga. Christine a préféré beaucoup ndanga kengana kunda bino. Mama kunda mwana te ça passe. Mama kunda mwana te. Mwana fa kunda mama. Mama langa za ko sanga na ko kunda bino te. Ngana ko kunda bino te. Ko perdre mwana mobali bongo batinenga message na zaki diba na ebité tellement na ba miebele na Facebook. Njoka Stella publié qui Marcelo a couffé. Anna Stella, courage ma chérie, vraiment courage, courage. Marcelo mon fils, personnel, Anna. Je le sais, les Arabes, tu as mis, tu es na Facebook, tu as déjà famille, mounene, tu es na Facebook, tu as boulunga musika, waza musika, non, tu as déjà famille, tu as déjà mis, na évité que Marcelo Koufi, na évité depuis semaine passée, na évité, na zana tema ba mi ebele ko sola ba imo ko sola ba WhatsApp ko répondre ba message, na évité ka publier qui na coach ça nga passé, personnel Marcelo. Nzamba batela yo mama langa yebsaka nga Christine mama kunda mwana te mwana nda kunda mama Anna Stella courage ma copine Nzamba batela yo courage Nzambe na ngai ma Christ motema passe au comme et ça ngana bien te et ça ngana bien te vraiment comme kaye wana sakana atiki biso Marcelo adieu Marcelo
Adieu Maxona la musique ça n'est pas. Adieu Marcelo, mon fils. Adieu. Adieu. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon, on a moni en attendant, et dans Ayemba, c'est pays Sabat, vraiment, l'extrait à jazz, hein? Soki yo kanisi okobebisa orchestre nzora azali mbwetete akotika la vie nzora mwana mwasi asala fete marketing akati ya Congo kofiolo midelo bapetite ya la andemi papa wemba loba la pièce rare pe asona papa wemba oteki minule na nani papa wemba oteki minule na vie nzora niwe somo bandeko papa kufa na podium Mukitolela yo papa wembe Kuru muzedi yo wemba chou Pakala dia kuba il a vu sur le jeu qui t'indi papa. D'accord, merci beaucoup. Jolicia, Watolele papa, et vieux beaucoup, à ça le tour la musique congolaise. À élève sur religieux qui t'indi, des cas de Bazalobi, les ouais sont mon papa Koufan à podium quoi. Les ouais sont mon papa Koufan à podium. Na sali bongo pour na kokanisa papa Wemba. Papa Wemba benga nga la pièce rare. Ayebaki les pourquoi, alobaki naza la pièce rare. Alinganga imingi azako sankara Christian Jora wabi ken na mboka na biso ba ba valeur notaire yoza mutu ba tsakona ba pano ba tsakona ba publicité ba pourquoi ba zwa côté ngabi papa kongola motema mabe kongola motema mabe abi yo koki ko bonga na publicité o sepe vinao donc tant notaire na ngula na 2014 notamment na nzela na Angola na kuta na bangolais moko na bamindele batelemisi camarade de toilette na bango bazo c'est qu'ils américaine aza bien coiffure na chaque tirette akoki ko sala publicité ben na ki portugais te bon na Congo ba ko ba valeur na kala mingi te masolo ba publicité nge banda quoi kala mingi te ba to comprendre et l'autre rinto sans ko na Congo. Ce qu'on a compris, Nzembo album en Robi, c'est un producteur bien moko. Bon, album on est au salon boé, o ezaka gérer non moko, to sala, to bimisa boka sinanga imoko, to so bisangona Nzembo ya Kasavu bo to meni Blaise B quoi, 5e dan. Dans Nzembo ya Sarazele, il y a un to bisangona quoi 3 chansons, il y a un to sa maître Blaise B quoi, Sarazele bango misa twana et bango mi balé wana na générique on est un tozo lancer yango. En tout cas, bateau tout bolinga vient tu vois, Tina Rain avait pas sensé d'amour. Ma grande sœur chérie, I love you. I love for Yatina. I love for bo soutenir nga. Clarisse Mouyembi ya Gilenga Sebe, Céline Moussangue c'est la Washington, Steve Kuzangila, Kuza, mon cousin Fichir Djogo, yende Neymar Nabiso. En tout cas, vraiment tu vas soutenir viens tu vois on a décidé. En tout cas, naza besoin de concert. Merci na vie Willy Lukanga, Neve Kundulu, Azoya, tout ça sorti en mouvement, Njele Fongwama, nous sommes dans Nzambe, donc quand des pasteurs Moïse Mbi Arobaki, Asala Rangonga Longola Soni, Nzambe Yango Azolo Longola Suko Soni, Mame Bandi très bien, tout ça va pibisa minene, ba compagnie minene mboko to tanga ba kombote ba jalo ba komebele, pour ça qui toke na bakatanga, to mettre ma bandule ça biso bien, vraiment pasteur Moïse Mbi Oumela, Asala Rangonga Wezangonga na biso quoi, musique sans qui musique sans quoi. D'accord, Kisindora, tu es dans le solo. Donc tu as une relation avec Karim Mokonzi. Karim Mokonzi la barre. Ouais, Karim Mokonzi c'est ma petite sœur propre. On a bien le loté. On a bien 2000, 2001. Le loté, on a bien la copine de mon pire petit nanga. Les ara onda kuna bango. Kala azaka mwasi ya notana na koma copain na été nazo lié pa na ye wana zokola jeune fille mwana muke azokola nganda kuna ngazaki boye place nazaka vanda na boref na barumbu aye mama nazo loba place tu ebena na ngwana na ndenge pa kota télévision to saka ne be mission quoi donc na boya na vraiment polémique na ye donc na mona za film solo na bien.
il y a besoin pour une mission on a besoin na les capé na page nae pour fulanga yango on a évité pena polémique nae ce qui na lobaki marambo ya Prince que Karine Mokonzi aujourd'hui parce que Prince c'est mon fils Prince ata boingai a rechanger na vite c'est mon fils aza mwana grand frère nangai yenda zobunga quoi azobunga nzela ndenga zo bana batu na internet partout na le sarete ngana jaloux na ena roza jaloux na été soki ngaki sinzo ratene mona tieba yebi Prince te c'est mon fils na kocha studio na bimisa na mokili yemo ko ba presser na bon ndenga na bimisa na fula ye na banzemba yana nga babi abima na ngata 3 ans na ngata 4 ans après na pesa banzemba mo ko yemba abima ba yeba ye bon moi na qui pressé ngalo na commando qui bon pour mes ana ngote c'est mon fils alors tika la moi na c'est tout pas siné à moi il passe à boutou mu dans attenga mon salon il est pas ta ngali comme ozane on a donc na ki nyoso lobi na ye bon naza qu'on a vraiment d'accord ce qu'on a ina eba problème nini et ça s'est passé entre eux na maniki parce que le big prince à moi na yo prince à moi na grand frère na yo on a prince mingi ce que maman na e problème nini ça s'est passé entre eux en tout cas je lui suis on répondre à Ezra pour na yo vraiment tout ça qui réunion vendredi passé famille nanga nyonso famille nanga mobimba na ba ya poto ba benga na ba téléphone ba ya elisu ba benga ki ba ya chichi na Paris ba bibi secret ba petit sœur ba letisa ba ya gi ba tout ba tola ba famille ben na poto ba benga ki kota maman ba bia pe ba maledilo ba benga ba na Londres bonjour maman ledilo bonjour na yangwana en tout cas ba maman ni na lo ba souter maniki asala oya moni soka ko zobe maba bia tsona ndako na bango achana e tout manika osala pona cimetière baba ozo sala asana babi Christine tika en tout cas ba pekisinga vraiment naza mutu naza responsable na bana nanga mwana ngota na ifasike nga bana batanga nga otangisa bana ngota venir bana nanga ngota venir bana ya nanga ngota venir bana bandiko nanga basi ba cousin nanga bota bana tout wana bana nanga donc tout ça tout bana batanga pour biso lobi to kolemba basali sabiso ngala kipaka mono ngana bochite ngai ni naza na bana ba cousine nanga bana ba cousin nanga bana ba papa leki nanga bota bana baba mama leki nanga bota bana ba makutu na biso baba dekolanga baboti bana ba ko futu tangisa bana na famille munene surtout zo keneka makambu ya manike commisalité quoi vraiment famille ba bo ba bikisi njoko to boy neka ko boka ni mission na yo vraiment batu ba boy na ba camarade nanga ne tina raya a boy nani qui encore Rita Zango aboyi mama Josephine Mengi mama Louise Lubela ba Catherine Njoko baboyi ba surtout Clarisse Muyembi vraiment ya Gilenga Sebe Clarisse Benga boyi na masalanga ya Bibi Shidumbi ya Dudumbisi baboyi manike bato asiba comprendre bango soki ko sebe mababi asango sur le cimetière asala oh mon babi bo tika Christine tika ye o azo sala so bato repese ba million na poto ba pesa yene bazo pesa bango ye etali bisote babi Christine tika e commis certaine net vraiment e commis certaine net vraiment e commis salité na net et comme salité batu su bazo benga ba ka sa soto sa ba base nga sa base te nga za nga ta ba base wana te na ta sa ba gérer nga na sa ba album nga ba Jean-Louis Seigneur so boire pa nga botu nga so mama ni ketali nga souté na lingi nga li souté famille nga pa babi Christi ba vandi sa kinenga Christine Toboy tika asala oyo akosala na ebemba babia soka ko longola na cimetière soka ko sala nini soka sa Pierre Tombal kuna atiaka ko ni so moni ko tia même biso ko tokesa Pierre Tombal la famille to buka yango lika balobeka yango wana muko tokesa aza mutu na biso ndeko na biso ama kilemso ande ko manikete babia ndonga shokoro persona miaya ba grand frère to vana réuni batata moi ba maleki ba tutu muko tokesa Pierre Tombal so to kuti Pierre Tombal ko to buka yango wala Christine oto biso ya ponga benga Christine baba benga njorate Christine mu na batapoto o bazo pese mbongo muko akosa Pierre Tombal muko biso to kesa Pierre Tombal to honorer ndeko na biso
makila na biso tokobuka o tokokuta kuna. Donc en tout cas on a lobby message et comme maman ni que vraiment ici là pe maman pe ici là vraiment pena joli sia émission suka na be pa nao banabi ke ba chroniqueur beaucoup ta net beaucoup ta la biso vraiment ici là merci il le garçon d'Afrique qui va la moindre de Soukali merci na papi Zila honorable. Merci. D'accord, viens Jora. Allez le maman vraiment question. Il y a tout ça qui a eu réponse. Mais n'engo lobby que non yon ngabana bana bande ko non nyonso ngaka bana. Si quoi on a comportement prince n'enga zo s'afficher n'enga sala bonga zo bala banek partout. En tant que maman, hein maman les que je peux dire. Moi ezate o looké na ndenga ya femme na ndenga net te na ndenga ya caméra te o looké ka na ndenga kuzu o soli c'est non normal. Ayo kanga tazo ka maman ne mingi. Azoka maman ne makasi. Maman na satie moi vaccin moko. Ero ko kanga timga luka ngaza na tata so luka na zanga na lukete ya. Ngana tata. Ya zonga tata moi ça va gérer. Ne maman na ko sageke. Cousine moko boye. Eh te na tata moi c'est propre. Nande ko tata ne propre. Papa boti ba bien na papa na tata moko maman moko. Papa ba landi père na nga. De wana papa na nga papa Johnny. Donc baba nani prince mon fils alukanga ça rappelle un problème na été na problème na été. D'accord, na ngine ba difficulté ni nyokutana na msala na yo oya musique ba difficulté ni nyokutana na ouais tu as ba difficulté makasi ya vraiment tous en a ba difficulté makasi tous en a ba sama na jer tous bunda biso mo ba artiste na ba fanatique balinga biso o ba soutenir biso sans bango en tout cas moyen te roka ba faire so ba jole linkinsala ba ya robi vraiment supermarché destiné ba ya na matu dolvien macron soka bango te nor que so ekufa nesko to kota studio faut tinara ya bunda trop na njora asepela ba mise bazala bien. Merci Tina Raya beba ça c'est l'amour. Faut pas papi Zila mutu beta, il faut pas dire Makaya, ba Patrick Diongo ba masananga ba nyokoma. Donc en tout cas, tous en difficulté makasi. L'état ministre a tchabiso poids quoi. Ministre faut tchabiso poids. Il faut droit à la biso. OK boy artiste naie. Oui. Foutre dans un studio, on a besoin d'œuvre dans un salabo. Des en Angola, en Nigeria, et ça, ils sont bien. Bah, des bisous, ma tombe, des fites, magasi. Et puis, bah, chien, n'a pas Congo, des bisous, bah, chien, n'a pas Congo, faut foutre un bon bébé. Mais bah, là, qui ça, bah, étranger. Pamba, au fait, bah, foutre à l'autre côté, bah, Tanzanie, bah, Nigeria, bah, Ivoirien, so, bah, Ivoirien, bah, Américain, bah, sombre, bah, chien à Congo. Par rapport à Bisso. Par rapport à Bisso, papa, non, les chumba. Yama Christine, Panono. Yamandoye, la première dame de diaspora à Londres. Et ma Christine, moi ça li bosso ba diaspora à Londres. Liba la kala na pa no bo umela. En tout cas merci na zega to triple nationalité. Zezeze moi na Nzambe quoi. Vraiment ba difficulté zali, Jenna Chang ya Benjamin ma copine. I love you, pesa Benjamin Bote, le sénateur Baoba Bazola, les Saoudiens, merci. Merci na maman na Marc et Geoffrey. Mami Samokoko, Lekia. Oxens Bishop, Oxens Mokoko, Yabinongwan. D'accord, na moni tokomi vraiment na souka émission na biso mais avant to kabona na zana pour ça bossa la biso mo extrait générique. Ne bobi que non, bob mélanger on a rumba avant la poto ba stepé là. Ah générique on a. En tout cas générique on a merci et toi Samuel c'est peut ça Dani Bokombe lèvres électriques, c'est peut ça Fallon Boniato lèvres jambon, c'est peut ça Bibi sur le fombo lèvres jambon. Il y a lèvres saucisse, jambon de Fallon Boniato, lèvres jambon, Dani Bokombe lèvres électriques pour mon ango. Les presses mondiales à ma Bibiane, Tata Lopang, les presses mondiales, Totine Diamond, Assoumani, Nelofort, Sultan de Gaulle, Moufinou Yamen, c'est peut ça Henriette Kilumbuya en Australie, c'est peut ça Paul Kamouleta à Londres, c'est peut ça les Limou Swamba, mère double à Kaluchichi, merci Ilogaxo d'Afrique, c'est peut ça Betty Bis Kindobika. Mayaya moi, c'est peut ça Kams le Tokola, garçon capable, Kams le Tokola, garçon capable, c'est peut ça Nato Bamukanga salon Nato beauté na Pékin on a bana Asie na racha Pékin salon zamoko Nato Bamukanga Nato beauté to zara mingi wana to zara c'est peut ça Bertrand Aboudou
l'homme spécial. C'est pour ça, vraiment, c'est pour ça. Un cas de lobby, rappelez la poste au CPI ça Alain le mama, au CPI ça Patrick, moi j'ai le na Suisse, donc CPI ça fait baron. Ouais, c'est moi FIFA de l'animation à Mboka au Congo quoi. Babi kalamite bobi na selfie, magamba pas c'est bandagi déjà. Venanga body kiro, venanga jibe kumaluta les pétroliers de Dallas magamba ngo yango. Est-ce que ngana sepela kano? Ninengo, to sepela kano? Ninengo, Mama nanga tina raia, magamba pas si yango ebandi. Selfie, ba chérie, ba sutukili tombo. Selfie, mi bali, to sutukili tombo. Tongo, chérie, salamukaki. Si à côté internet, WhatsApp, Facebook, Messenger, Imo, Mbous. Adosa kolamba, adosa kola basani, kaka selfie. Donc, Crio en tout cas, vraiment, génération de réseaux à Mabé, selfie, Zoya, monde à Tcheba Robina, selfie. Parce que fait un film de Asala qui est selfie, mais il y a Saleka, Bouka Kingo, Bou, allez, quand photo, Bou, Boussa Scott, expliquer pena selfie, Kaka Boyedo, moi, ça t'a la taxi, Kaka selfie, Ata termine Rabis, Ata Osoma Tondolo, selfie, pena, Ata Zana fête, Ata Zana bar, la terrasse. En tout cas, Massalanga, Pichu, Itoi, l'ennemi de la galère. Pichou et toi ennemi de la galère. Saboga Rose, la première dame des Blois. Saboga Rose, vrai chérie, sa père ya solo moi sur la Tarabila de France avec qui tient ça à rouler la vie beaucoup. Saboga Rose, la première dame des Blois. En tout cas, merci à Massalanga Mireille Kazadi, il y a Oscar Didier Kazadi, maman a Kevin et Trésor, Mireille Kazadi, Oscar Didier. D'accord, viens dire à tout comme Nassoukani, on va encore retenir un passage dans l'émission. En tout cas, message Kakawa Sougali, selfie des Oya. Générique Sangana Rumba, et Zalate, ce qui est bien Mututu Azanango, Mututu Asombayango, pour Ezalate pe komi. Et ça, chérie, qui m'a souka pas rumba, on est tout le papa Wimba. Contactez Vienjora Ilogakso d'Afrique, contactez Vienjora à 00243, code Amboka Willy Moucheni, 81 99 088 65. Facebook Nangaï, Bondala. Kounikou Christine, qui s'injora privé. En tout cas, merci à Clément Lukenge qui est en Congo. Il y a Rosette Chilingwa, la Porsche, Maman Nola, Clémence, Clément Junior et Clévon et bébé Clévis. Nyota la Cerci, vraie chérie, Maman Chloé, Nyota la Sexy, Anela Fort, Isabotu Limoyaya, Christelle Dikilov, Anela Fort, Christian Swana, Alice Petral, moi Sapembe Soukali, moi Sapembe Lengi, Ilo Gaxo d'Afrique. Merci na Anita Ikoma, Thibaut Apula, merci na Mélanie Inter, il y a les 20 c'est mes condoléances. Il n'y a pas Koufeli Maman et Tourana Gichassa. Merci à Evelyne Likwamer, il n'y a pas Gabi Loubo. Fort. Merci à Manolis Kaban de la joaillerie de Bundes. Merci Ilo Garçon d'Afrique. Merci à Elo Asuka Nazoloba. Association Moko et Salamina États-Unis. Nabokassia Prolitaire Nabiso Serge et Nabokassia Prolitaire Naso Junior Iboki. Merci à Yona Président Serge Boa Basali AJC, Association des jeunes vivant aux États-Unis. Association est pour nous aider et ça pour nous sauver Congolais. À tous partout au monde, sorti dans nos académies en décembre. Et ça pour nous sang ça bajène, batama bala, batunyo sur Congolais to sangala, au cause en musala, munina la société ana, à mon côté boulot ezali à repérer ce boulot. Oh moi ça boti, oh Koufeli papa na Kinshasa. Et ça pour bien organisé. Na président Serge Boa, merci nayo, vice-président Bopol, trésorier Edo Mbiakos, secrétaire Glody Garcia. Janvier Folé, Passas Mavungu, tous sangana pona kosungana na mboka bapaya. En tout cas, merci na batutu, je vous aime tous. Anna Stella, Fraser, je t'aime toujours Anna. Courage. Nzambe Moraebi. Pourquoi Abendi Marcelo? Nzambe Yebi, merci. C'est bon, nous voici déjà à la fin de notre émission, très chers internautes. Ça s'appelle le Mingi. En tout cas, je fais mon émission. L'actualité, vraiment obligée de mettre ma toko moi ma sola manique mouké. Boki ba réponse des alaki. Merci à toi Martin Tchendake, mon beau-frère. Beau-frère Abenga va peso conseil bazui wapi. Papa moi ma banga parce que tu comme na souka. Ouais, na état que chef en mouvement donc na psyka bien ne vient sur le selfie zoya. De blezo ba kunga zana oza bezo ma libanga mwani donc
00243 ya Willy Moucheni Koda Mboka 82 22 23 880 Ozunga. Venanga Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas, Rita Zang ou la japonaise, yo yebusne ka to solarana yo, venanga Guy Basket de Paris, nebi ki za Pagi qui est les bourgeois de Conventry. Donc venanga Jacques Panyamoba la pembe donc vous belé ya tout. D'accord, merci papa. Ouais, FIFA de l'animation, animateur à Simbi Vena Makambo, Selfie Zoya, Ming Bobenga na plus 243 979 90 83. Ah, na page Facebook Obetika Cédric et Thomas Bala. Na bo c'était Venanga Bodi Kiro, Venanga Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas, na bo Sanjé Sonatal Mopanza mon abe de Mukoko de Panama, maman nanga Fideline Bijan, sola bien. D'accord, merci beaucoup, de gros bisous, Tolngi Binom Mingi, bye.